Sali komona ba poto ya haute tension oyo singa na yango moko katanaki ekwei na rai bondi melangai ke epesaki panique ya makasi awa na commune ya Kisenso. Population babangi ko vivre lisusu événement oyo esalemaki na Matadi Kibala. Selon information tozaki sur place azali nde mutu aliboma ndenge bino mo boyebi bato ya maboma bitambola tambola azalaki kokatisa na rai bamisusu balobi avandaki na rai train bandaki koya azalaki koyoka te ntango ebeti pompom directement eye eniati sur place moto liboma panzani mutu maboko ekatani menga ezali kotanga moyen ya kosala quelque chose ezalaki te. Tayyip Erdogan, président turc, a komagi awa na RDC na ville ya Kinshasa précisément mokolo ya dimanche 20 décembre na midi pipa yopi akutanaki na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba accord ya ndenge na ndenge ezalaki signé. Après 12 ans, il fallait attendre 2022 pour président turc akita lisusu awa na RDC accompagné na ba homme d'affaires ya mboka na ye ba solo la gina chef de l'état congolais masolo ebele pe sima na yango nde ba accord ya ndenge na ndenge ezalaki. Gouvernement ya République démocratique du Congo et adoptaki weekend oyeleki projet ya décret oyo zotalisa fin ya paiement ya RAM kobanda le 1er mars 2022. De la femme, le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons bino ba mama na biso nyonso obosala ka lokumu pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salaramambonios dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter, tu es jeune, belle, toutes les grandes dames, je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars, vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité. Ce journal vous est offert par SK Mining pour l'intérêt général de la population congolaise. Début de semaine, partout dans le monde, bipai oyo bozuli baku ya kolanda Kin Lartus Mag. Plaisir ezalaka makasi na ngambo na biso
ya kopresente yango po na bino. Brazzaville, Kinshasa, diaspora mbote kimia eumela mingi na kati ya mabota mabino. Président turc akomaki awa na ville province ya Kinshasa mokolo ya lobi dimanche bipai oyo bakutana kina homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo masolo ya ndenge na ndenge ebetamaki pe ba accord ya ndenge na ndenge ezalaki bongo signé. Joël Kelou apesi ba détail na reportage peu commentaire oyo bolanda. Recep Tayyip Erdogan, président turc, a komagi awa na RDC na ville ya Kinshasa précisément mokolo ya dimanche 20 décembre na midi bipa yuapi akutanaki na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba accord ya ndenge na ndenge ezalaki signé. Après 12 ans, il fallait attendre 2022 pour président turc akita lisusu awa na RDC accompagné na ba homme d'affaires ya mboka na ye basolola gina chef de l'état congolais masolo ebele pe sima na yango nde ba accord ya ndenge na ndenge ezalaki signé na ba domaine ya coopération lokola sécurité, infrastructure, santé, transport, politique, pe na économie. Visite oyo et suite ya ba rencontre bilatérale oyo salemaki entre deux chefs d'état lors ya participation ya République démocratique du Congo na décembre 2021 na sommet ya Turquie Afrique. Visite oyo et kosuka le 23 février, pe sima na yango président turc akoti rendre na Sénégal pe na Guinée-Bissau pour na compte ya tournée africaine na ye. En tout cas, esali kitoko awa ba accord siname boye tozali kozela sikoyo tomona ba résultat ya ba accord ona misu peuple congolais anango besoin na ndenge osakana te boye nde ezalaka. Kobanda le 1er mars 2022 oyo suppression ya taxe RAM et kozala bongo constaté awa na étendue mobimba ya République démocratique du Congo annonce yango eselemaki weekend oyo epa ya ministre ya Petentik Augustin Kibasa. Rédaction magazine Kin Lartus et s'intéresser na dossier yango Joël Kelou azongeli soso pour na repesa biso ba détail na commentaire oyo. Gouvernement ya République démocratique du Congo et adoptaki weekend oyeleki projet ya décret oyo zotalisa fin ya paiement ya RAM kobanda le 1er mars 2022. Selon ministre ya Poste, Télécommunication, pe Nouvelle Technologie, ya Information, pe Communication, PTN, Tuk na Mukuse, Augustin Kibasa, atalisi que suppression ya prélèvement na terme ya ba crédit ya communication na taxe RAM, ezali réponse ya ba cri ya détresse ya population congolaise, pe na ba recommandation ya Assemblée nationale. Ministre ya PTN a rassuré que ba disposition nyonso eza déjà prise pour la suppression définitive à partir ya le 1er mars 2022. Na ba ponction directe ya ba crédit ya ba abonné na titre ya rémunération na service ya RAM. Pour rappel, boyeba que RAM ezalaki lancé na 2020 et pas ya autorité ya régulation des postes et télécommunications ARPTNC pour na qualité contre circulation ya ba téléphone contrefait. Décision oyo en tout cas esali kitoko makasi na mateo ba congolais po bato bandaki kolela na ndenge ya kosakana te o muke crédit ekei atia unité bolinga bengalika moko ya urgence asutuka boye crédit ezate. En tout cas esali kitoko awe komi boye tozozela le 1er mars totala soki ya solo RAM yango ekolongwa to ekotikala angaye RAM ekei population ezongi normal. Na commune ya Masina quartier 1 Kokamwa mokolo lelo mutuka moko ya marque Benz eziki ba détail bolanda yango na reportage oyo. Événement moko esalami lelo na ville province ya Kinshasa Kokamwa batu ebele bozomona batondi boye bazotala soki nini te kasi bazotala nde mama le spectacle oyo ezali kosalema awa tozali plus précisément na quartier 1 na commune ya Masina. Mutuka marque Benz oyo bozomona peli moto boye eutaki côté aéroport tango ezali kokita vers limité un ta chauffeur a sentir mo faut pas ebisi receveur na e kita oluka libanga to luka to telemisa mutuka un ta receveur a kiti chauffeur tango ameki kosima famboye moto muke malama ko epeli tango azoluka kita kaka boye moto eyanduki epeli ndenge bozomona o mutuka eziki population ba meki kosala intervention ko luka koboka ba mai
fwefwe na fwefwe simbi te moto ye makasi yoka nanu son oyo. Kasi ekokamwa ezali ke selo ba information tozwi mutuka oyo ezali mutuka ya sika kokamwa bauti kosomba ngo kala mingi te kutu ndenge eza boye eza na rodage. Kasi ndenge epeleli moto bato bakomprendre te moto ebimi kaka dans le vide epuis moto yango makasi oyo wapi. Lelo mutu kasomi lelo babisi mo kasi kona bank mutu epeli moto chauffeur ya kiti ka lelo moto yango moko ka lelo mutu kasomi ka lelo komona komia mutu epeli moto chauffeur ya kiti mutuka oyo bauti boye bazoya boya bazoya camion esiki te nini te yango moko dans le vide chauffeur na receveur embouteillage ezalaki awa chauffeur apesi coup de gars epasimba foin atelema ta chauffeur apesika accélérateur moto kamoko ebimi ya mokie ta moto ala mokie ebimi chauffeur akiti receveur akiti aye koluka libanga acha na pine camion esani etelema yango moto sikoyo ebimi makasi. Antuka likambo oyo ekamusi makasi toyebi te soki toloba nini mutuka ezali ya sika kasi ndenge epeleli moto boye ekamusi population na ndenge akosakana te tobenga yango sacrifice to nini oyo population bino moko na bandaku bolukela yango kombo. Ba promotion ezali ko continuer ko salema na ba agence Eric Travel $1900 aux Mobimba bourse d'études mwana na yo akende kotanga na mboka ya Chypre na ba condition ya kitoko. Cadeau signé ADG Eric Mwamba numéro 1 na masolo ya voyage na République démocratique du Congo. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études bona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo badémarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na bauniversité ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oza na $1900 tosaeli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaeli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo eswami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba poete. La police ya Jemi na Pascal bakangi ba malfaiteurs c'est-à-dire miyibi ya ndenge na ndenge oyo bamesana konyoko la population surtout ba maman oyo bakendaka kosomba pe côté kabiloko ba reporter na biso bazalaki wana sur terrain Espoir Ibandolo la 4K azalaki wana pona compte ya Kin Lartus. Ndenge bozali komona la police ya Jemi na Pascal ache bandeko oyo maboko selon d'information to soki sur place et pas ya population bazali miyibi na ba catégorie ya ndenge na ndenge ba jeune garçon oyo bozali komona awa misusu bazali miyibi ya ba chaînette misusu ba mesana ko benda mama ba plante misusu pe bamesana tangu bamama bazali kokatisa likolo ya passerelle oyo bakokata esak
babotoli mbongo na biloko ya ndenge na ndenge misusu pe akotelema kaka liboso afente agrimase yo abotoli yo eloko nyonso oyo kozala na yango. C'est-à-dire bango te bakomisa zone oyo zone rouge. Donc bilongi oyo soki olandeli yango bien okomona oyo ayibanga chenette oyo apikolanga ikabelo tope plante yango tellement badoléance ekotaki ebele epai ya population na ngambo ya la police pe avandeli bango nzala lobi te jamais population akoki kolelaka chaque jour po mosala na biso la police ezali nde ya kosécuriser bango na biloko na bango. Babandi patrouiller nde batie bango maboko boye bavandisi bango awa po bamema bango na acquis de droit. Lokola bakangami boye population bakozala na esengo ya makasi soki balimo na circulation po epesaka pasi bakokanga boye 2, 3, 4 jours bafuti mbongo babimi libanda po population kaka nde bazalaka ba victime ya ba acte awa. Bongo na loin na oyo etali toujours insécurité causée epai ya bakulu na awa na quelques coins ya ville province ya Kinshasa kuna na badara na commune ya Ntele la police ekangaki bakulu na oyo bazali ko maltraiter population. Ba détail ya bolanda na reportage pe commentaire oyo. Très dangereux ndenge bozali komona bango boye bakulu na oyo bakenda ntango awa na komini ya Nsele précisément na quartier Badara banyokola population na la police oyo ezalaka kote oyo ndenge omoni bango boye mikolo eleki bautaki kotumba société moko ezalaka kote oyo soki la police eyepo etakimia bakozwa nde bakomi kobamba bapolisier mabanga soki kaka batikali na policier moko bakobeta ye a mort nde la police olobaki te tokotika makambo yo boye te batie bango maboko tala ne batie bilongi lokola bana ya mawa lobi lazaki na uta na centre o na zoka traitement parce que l'infection est dérangé ngai na retour na ngai na kuta na e agresser ba camarade na benga oyo yaka na nyongela na pusa na bwemba moko babandi obeta ngai ngambe atake mobali na limsaki nzoto te na sai pe ba forti na sali na lunga bona bana kimi na ko kita koto na tiki plein na la police na kozonga na belema to komi kuna kana na ye azaki na kuna baba aina ngo suti na miranda ka bato sani abuki miranda ka bato ngane loko lo batenda ko zanga na vanda kana tala ngato nga place wana eloko na sengi pa lita saka musala na ye awa tozali na Mangongele quartier Badara na Jemi S Badara ngai Sambolonga je suis là nazali sur kola lisu na bakonzi ba pesi ngai secteur ngai nazo sécuriser population biloko na biango ngai naza 24 sur 24 dans la katem et puis ce que mon nazo l'accès scientifique oyo na secteur na lia kama kelele te mon buluté oyo ko sa mon bulu na ngai akoti mako bimana ko sa maboko na ngai juste alors c'est monsieur si ozo mon a termina côté ya droite na ngai lobby a sali mon boulot agression na bandinga na ye ko beto ko na plaignant sur place ngai na kati ya secteur ba konzi ba pesinga confiance en tant que Samolonga population esengi na ba autorité ke baluka solution po na ben civique oyo po soki bakei bazongi lisusu terreur ekozala makasi awa koleka kutu matanga ya matadiki bala bakende musika pardon po population bazali ko souffrir ezalaka te Eliezer olingi libote ezalaka toujours en bonne santé bamelaka poto kaka moko oyo ekanga masolo awa na RDC Protivap. Ah merci ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette kasi ezali nde véritable Protivap poto ya bana mboka ndeko soki olingi mwana na yo akoma na sante kitaka ata na kinchwekina lesa ye Protivap akozala lokola baoyo tala tika koluka batata mwasi bandoki lesaka mwana na yo Protivap ezali kotekama partout na bawenze baboutique baalimentation Kinshasa pe Congo mobimba bayebi deja Protivap luka ozwa yango na moins cher ya kosakana te mpo na bolamu ya bana
Bouzala Kwarme, Protivat et donne la protéine et énergie. Atana Kinchuakina, Meka. Makusa, Protivat, Potopoto Kitoko, Pona Bébé Pro. Weekend oyeleki kokamwa na commune ya Kisenso câble ya haute tension et katani pe ekwei batu ba paniquer na ninga kosakana te na wenze ya rail pe mutu ya liboma moko train etutie pasi pe mawa kasi soki kozali na motema ya makasi te kotala ba image oyo te bolanda reportage. Weekend oyeleki awa na ville province ya Kinshasa boyeba que deux événements ya pasi pe ya somo oyo epesi mawa esalemi awa tozali bongo na commune ya Kisenso sur avenue de la Paix précisément na rai ya liboso ndenge bozali komona population ekotonda ebele boye yende kotala ndeko oyo azali ya kokufa selon information tozaki sur place azali nde mutu ya liboma ndenge bino moko boyebi bato ya maboma bitambola tambola azalaki kokatisa na rai bamisusu balobi avandaki na rai train ebandaki koya azalaki koyoka te ntango ebeti pompom directement eye eniati ye sur place moto ya liboma panzani mutu maboko ekatani menga ezali kotanga moyen ya kosala quelque chose ezalaki te nde la police eyaki wana mpo na kosala bankete mpe koencadre kolongola nzoto ya mutu oyo. Evenema ya mibale esalemi awa na wenze ya rai kaka na commune ya Kisenso mosika te na boulangerie bébé na direction de la paix avant kokoma église ya Bikanga ndenge bozali komona bapoto ya haute tension oyo singa na yango moko ekatanaki ekwei na rai bondimela ngai ke epesaki panique ya makasi awa na commune ya Kisenso population babangi kovivre lisusu événement oyo esalemaki na Matadi bala. Soki olandeli pe malamu okomona ke wenze oyo ezali na yango reconnu te epai ya l'État, c'est-à-dire ezali na yango marché pirate. Yango na dossier oyo lokola gouverneur ya ville la province ya Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka asengaki na bacommandant ya badistrict awa na ville ya Kinshasa ya kopanza ba marché pirate esengeli pe koya awa na rai kolandela soki officiellement wenze yango ezalaka reconnu na l'État to te. Imagine singa ekata na awa ekozala ndenge nini po bato bazali koteka bisika oyo bakoki kotekela te. Boka pe mawata bino moko to continuer magazine na biso na communiqué nécrologique oyo nzoto pekisi miso elingaki nano komona yo emona yo lisusu nzoto na ngai. Bafamille Kasongo Cyprien Mukulumani Jetu Lutula Salama Edo Kasongo Modi Ongona Lucie Omate Yule Lokani Elena Lutula Denis Mutendi Jeanne Mwavama Damien Mutendi pe Yannick Yosa bazali na pasi pe mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya maman, grande sœur, tante, sœur, nièce, pende kona bango na kombo ya Béatrice Ongenda Kasongo oyo akufaki mokolo ya vendredi 18 février 2022 suite ya maladie moko ya tango ya mokuse. Nzoto ya moi ezali garde na morgue ya hôpital du cinquantenaire na commune ya Kasavubu. En attendant programme final ya obsèque ezala bongo établi matanga ezali kosalema na résidence familiale oyo ezwami sur avenue Bukaka numéro 15 na commune ya Bandalungwa en face ya complexe scolaire Mbongwana référence rond-point Molar. Communiqué oyo ekomela bandeko nyonso oyo bayebaki maman Béatrice Ongenda Kasongo pe communiqué ezali signé Yannick Yosa. Population ya cité de l'espoir na commune ya Ntsele bazali na ba difficulté ebele pona yango ba reporter na biso bakitaki sur terrain pona kosala constat ya conditions de vie na bango ba détail ya bolanda na reportage pe commentaire oyo.
bazalaka na ba difficulté ebele population ya cité de l'espoir tozali na commune ya Ntele ndenge bozali komona na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo kokamwa en plein 21e siècle oyo kasi ba condition oyo population bazali kobikela ezali yango te bondimela ngai awa bazali na pasi ya nzela d'abord pona kokota toko bima na cité de l'espoir ezali problème na ndenge kosakana te po banzela na bango ezali mapapa moto ekotaka na pasi mutuka kutu awa bosana na yo po bana bakola batikala komona ta mutuka te soki otali bandako na bango okomona ezalaka kaka ya 555 c'est-à-dire oyo batonga na manzanza to pe batole ya ndenge na ndenge ebongo soki oyo kote mai na courant wana kutu bosana na yo awa na quartier oyo mobimba bazalaka kaka na pompe moko awa kutu courant bosana na yo po groupe électrogène de groupe électrogène soki pozali na yango oza mo grosso o créer moi cabine batu bazali kwa ko charger ba téléphone donc côté oyo ezalaka kaka idéologie ya cinéma boche TV au théâtre muyombe gauche ni bandi to pe kikedi batu baye kotonda meke yebongo soko ke na côté ya wenze ya malonga ezalaka te ndenge mozali komona awa kaka mo ba table misusu kutu batandi na se ba épices et autres donc pona kosomba biloko il faut kobima musika soki tokei na ngambo ya condition hygiénique wana kutu bosana na yo quartier oyo mobimba kaka ba toilette ya coup direct ndenge bozali komona pe ezali salité na ndenge kosakana te awa maladi ekorate yo te awa neti ngai oyo pona bima awa na batifite nga nasalaka awa pona bima awa tina kwa Pascal il faut nazwa moto awa ti bikuku na 1500 so na longo bikuku tina koma ti bosawa fona futa monga ba 3000 francs bosane na siko mutuka na keti Pascal na sali ona kosala na ekozonga même biso bato ya misala oto baka ba problème donc so azwi moka moto ndenge ezali ana azwi moto awa ti bosawa direct fona futa mongo 3500 francs na kwa bosa sisu mutuka 500 francs est-ce que vraiment mon kozamba atali kamo pona biso te kokamwa bazali na kati ya ville province ya Kinshasa kasi village Kimbelangundu kutu bien bondimela ngai po population ya cité de l'espoir awa na commune ya Ntele bazali ko souffrir makasi na page sport botika to informé bino que mon kololobi dimanche tout puissant Mazembe Anglebert azalaki bongo battu na score ya 2-0 contre Al Nasri match comptant na compte ya coupe ya confédération ya CAF ba détail ya bolanda na commentaire aux bongo signé Joël Kelu. Seul représentant yaba club congolais na ba interclub ya CAF tout puissant Mazembe Anglebert azalaki battu mokolo ya lobi kuna na Égypte na compte ya coupe ya confédération ya CAF na ba match ya phase de poule ba Corbeau Louchoua bazalaki reçu et pas ya Al Masri kuna na mboka Égypte mokolo ya lobi dimanche 20 février pour na kobeta match ya deuxième journée ya phase de groupe match très décisif pe engagé de part et d'autre ba action ezalaki ya ndenge na ndenge kasi ba Corbeau ba perdaki par 2-0 premier but ya ba égyptien ezalaki marqué et pas ya Yasser Ahmed na 60e minute pe deuxième but yaki ko intervenir na 67e minute à travers Ilyes Gelasi 2-0 des scores oyo sanctionnaki raconte oyo na classement bosi mabebo kangake Al Masri azali ko dominer avec 4 points plus 1 pe tout puissant Mazembe na deuxième position avec 3 points moins 1 AS Otoyo ya Congo Brazzaville pe na Koto Sport ya Garoua bango nde ba clôturer groupe pe prochain match ya tout puissant Mazembe et kobeta mamokolo ya dimanche na Lubumbashi face ya Koto Sport ya Garoua bonne chance na ba pauvres congolais bobeta makasi pourquoi pas boko matina finale bo remporter compétition oyo et kosala eloko ya makasi pour na RDC boete rendez-vous ya bakinois pe Brazzaville rubrique na bino bulu que plus original en mode 4G motuna elelo ezali nene pe otie pa ya nani bolanda tout ça leçon eloko eza na mote bulu ekende kindoki kati na nkolo mbote balanya magazine qui l'actrice bulu que plus ils ont encore barrage magazine qui l'actrice Victor Jonathan Soukam défenseur ya bana bumbu mutuni na ngai zali boy
pomme d'Adam. Et ça pomme oyo Adam na Eva baliaka. To pomme oyo bavande batekaka partout. Boya nolanga. Boucle. Question na biso ezali boye. Bonjour d'abord. Bonjour. Kombo na ni papa Soto. Comment Blaise. Papa Blaise, muto a filmé au kombo na Richelieu. Question na biso abulu ekeza boye. Pomme d'Adam. Pomme d'Adam. Eza pomme o Adana Eve baliaka na jardin. To eza pomme o batekaka na ba cité. Pomme Adam. Pomme d'Adam. C'est pomme d'Adam ils allaient rater. Pomme d'Adam ils allaient rater. Nasir. C'est aboué. Pomme d'Adam. Pomme d'Adam. Eza pomme o Adana Eve baliaka na jardin. To eza pomme o batekaka na cité. Eza pomme o batekaka na cité. Pomme d'Adam. O batekaka na cité. Pomme d'Adam. Naza sûr. Pété. Pomme d'Adam. Pomme d'Adam. Eza pomme o Adana Eve baliaka na jardin. To eza pomme o batekaka na cité. Pomme d'Adam. Eza pomme o batekaka na cité. Eza pomme batekaka na cité. Pomme d'Adam. Pomme baliaka. Pomme d'Adam vert na rouge cassette. Nyonso mibale kakati. Pomme d'Adam. Pomme d'Adam eza pomme d'Adam eza pomme ya Adam na Eve wana te. Mais pomme d'Adam eza alingi naloba nini? Pomme d'Adam eza net nini ya likaku. Alingi naloba nini ya likaku? Mole ya likaku. Oui. Pomme d'Adam. Pomme d'Adam. Eza pomme o Adana Eve baliaka na jardin. To eza ba pomme o batekaka na cité ndeti ana terminus bo. Eza ba pomme o batekaka awa to eza pomme o Adana Eve baliaka na jardin. Pomme d'Adam eza expression utilisaka mpona koloba partie oyo ya cour oyo to pomme d'Adam na gorge. C'est une expression française. Partie oyo gorge ne ba bien pomme d'Adam. Oui, naza sirna. Oui. Kini l'artiste? Bouluyeke plus original. Ne tombera jamais. Original. Chikoto kanano bundite. Bouluyeke makambo. Ça parle plus trop. Bouluyeke makambo. Ça c'est l'original, parole du maître. Quand on connaît, on connaît. Bouluyeke boma. Bouluyeke boma. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Zalales. Parole du jeune maître, parole du jeune maître. Boseki na bandaku bokangami bapandi stylo na carnet po na konote bonne réponse bokanga pe bosimba yango malamu que pomme d'Adam ezali kaka membrane masculine oyo ezalaka bongo na kingo ya bana ya mibali na lingala tobengaka yango kingo dingodi yango na ndi pomme d'Adam na bandi bo comprendre pe bozwi le son tokomi na suka ya présentation ya magazine Kin Lartus oyo ngai l'international Piro Ebende Obiang Ouattara. Nazalaki le plaisir ya makasi ya kopresenter yango po na bino na sima ya caméra tozalaki bongo na Isaac Mbadu oyo abendaki ngai bote po bulula ngai na bandako na bino yepe moto asimbaki montage na alignement ya mokolo lelo édition ezalaki bongo ya Joël Kelo bopesi merci na assistance ya Héritier Mbula Mr Drone asali film kasi Botika tope sabongo bambote belé et pas ya Moïse Ngombe, la réserve de la République. Kasumbalesa eza sous contrôle bambote na yo. Moïse Ngombe, la réserve de la République. Ye mikolo oyo balobi Kasumbalesa c'est bongo sous contrôle na maboko. Ya Moïse Ngombe awande na komi na suka. Merci pour la confiance, peu fidélité, attachement. Oyo bozali toujours koko bakopesa. Na ba étoile ya communication po na kolanda magazine Kin Lartus ngai na bino to mona ni bongo mokolo lobi po esala eloko boete